imani zenu, majaribu ikakuja, imani zenu, na waumini na waomba, imani zenu, Bwana wangu, hata majaribu ikakuja, imani zenu, na waumini na waomba, wana wangu mimi nawaomba, wana jungeni imani leo wangu, jungeni imani leo wangu, jungeni imani zenu, waomba wanaomba Alukulu, les lieux c'était Kula Masango. Kunda et Masango, ce sont deux villages qui étaient à proximité. Mais comme le lieu était fait, l'accident était fait là, les Kimbangis sont surnommés la place là comme Lukulu, le lieu de rachat. Voilà les paix que nous avons préparé pour la soirée d'aujourd'hui. Ainsi, nous terminons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kimbangis moye. Oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Oye. Voilà, tobeteli toyeki maboko. Merci. Tobeta maboko makasi bana bandeko na biso bayembi kitoko. Voilà, tozali kokoba malembe à pas de tortue. Maintenant là, Tobé, président communal ya Ijuki, révérend Dadi Mavambu. Président communal ya Ijuki, révérend Dadi Mavambu. Tobengi pona mo ya abongi saki pona bisolelo. Na kombo nzambe tata mwana pe molimo santo liloba na biso ezali ya mukuse to tondi nzambe na mae nyonso oyo asali mpona biso kobanda ebandeli ya 2023 oyo ye moko alansaki ete 2023 tozobanda nyonso na zero na yango wana Ijiki Bongolo na kobanda ya zero oyo tata mokonzi abule alobelaki na biso yango tolobaki ete to organiser journée culturelle oyo moni to bengisi na ba intervenant na biso ya makasi toyebi baya ko intervenir na likambo etali accident pe vision oyo ya tata Simon Kimbangu molimo centre alakisaki na papa Diangenda ete tala ba jeune oyo bako okotambola na bango mikoleko ya nde ba jeune yango biso oyo lelo totondi awa yango tolobaki to organiser journée culturelle oyo ete soki lelo tozali batu ezali poete ba lakisaki biso déjà avant tala biso yeyo tondimi ya kosalela tata nzambe mingi na tango batondi ebele na libanda ba osala oyo ezali posa na bango mais biso totali journée oyo to consacrer yango na mosala ya tata nzambe ya kolanda litei to mo oyo ezali kobima awa po biso to bomba to salela poete na mikolo suka etune ezali pona biso na yango na tozongisi merci na biso banso toye melikambo oyo elandi na sima ezali bolimbisa biso poete ebimi brusque parce que dimanche 42 toye kotika ba invitation na bandeko na biso nyonso bozali koyokanga
nde topesi bino ba invitation ezalaki dimanche bamisu bazwi lundi bamisu bazwi ti lelo kaka bamisu bazozwa ba invitation bolimbisa biso botenir biso rigueur te biso bajeune na bino ya bongolo bolimbisa biso na komba tata mona pe tata molimo santo na yango wana biso to souhaiter bino la bienvenue nde na yango wana liloba o biso to bakisi biso ba jeune ya bongolo to lancer officiellement été départ na biso ezali les deux tokokota na paroisse les 3 tokei pour te mbelela ya yawe ezali ete les 4 ba jeune nyonso ya mokili mobimba bakutana na nkamba ya Yerusalem yango biso to lancer officiellement na mokolo lelo ete ijiki bongolo départ tokoti le 2 les 3 biso banso tokei cadeau toyebi yango toyebi nde ba continue biso ba pesi ordre pa na biso pona likambo tali ba cadeau pona ko sepelisa tata mokonza bule biso moko pe tokoyoka yango tango papa pasera hotelema awa cadeau nini papa alobaki na ye oyo biso ba jeune tokokende na yango wana biso ijiki bongolo tozongisi bino botondi mingi na patience bozwi. C'était prévu à Robanda Ernin, Tobandi Ernin. Ndeto 6 bongo na komba tata mwana pemoli mon centre. Amen. Na yango wana sans plus tarder avant qu'on le kana message ya papa pasteur communal ndeto kobenga président provincial na biso azali wana papa Simon Kimbangu Kabeya toko telemisa ye pona ko pesa ye liboso mbote avant to leka na ba konti mususu baza liboso ne to sengi na président provincial tema to pesa yo mbote mbuta to beti maboko to pesi président provincial ya Ijiki na vila Kinshasa mbote na komisa tabulo komba tata mwana pemo musana na yango président to bengi oya liboso oza invité na biso etant que province o eza ya yo biso toza na kati ya makolo awa okoki kozanga liloba te papa. Na kombo ya tata mwana pe mulungu mosando bajene oye bajene oye bajene oye comme si Mali les a bongolo oye bongolo oye bongolo oye. Merci beaucoup. Tolandi maman référence ndayaki liboso apesi biso makambo ya kitoko pona makambo lukulu le 29 juillet. Vraiment makambo lekaki soki ezalaki ngana yo tongaki ko esala biso pasi ete papa Diangenda bayebisaki eta epa ya tata na ye ete yo kosala accident poto okosauve minimo ya ngana yo oyo tofandi wana na bunzoto boye banisaki ye yango wana ete ntango azokende lukulu aboyaki kokende na mama po mama mona evenema wana te amikendaki ye moko me ntango asali accident wana ete biso bato ta papa Simon Kimbangu azoloba toyokola kikongo tolingaka koyoka te. Papa Diangenda beleli tata na ye na lingala papa boyi koyoka ye abeleli tata ne na français tata na boyi koyoka ye tango abeleli tata na ye na kikono tata ne ayoki ye
ya mwana tangu papa Simo Kimbangu kiangani nzambe na biso alo batokola kikongo ayebitina kikongo ya mwana directement tata nzambe ayokiye abikisiye asekusiye lisusu ete po epasekwisa bato wana ayembaki nzembo ya mwana biso nyonso bajeni toza awa na koloba mingi te na kobengaka moyembisi dirigeant yembisa biso na nzembo oyo tata Diangenda yembaki oyo esala biso nyonso toyemba ngo mpasi mutu na mutu oza toyemba na nzembo wana nasengika dirigeant leka liboso yembisa biso nzembo oyo tata Diangenda nzambe na biso ayembaki biso nyonso toyemba bongo biso tosukisa programme eza molai toyebi ke bareferent paster baza paster na biso communal mpe aza président national aijiki mpe azali ete nasengika moyembisa nzembo leka liboso directement yembisa biso nzembo biso nyonso toyeba ete nzembo wana elobi nini. Etatangi wafira vanza Etatangi wafira vanza Musala salukya kuse Ewa utangwa meifiname Netata sedia nkenda Uvana dia ketangwe tata Mulwengi sakangwe Ekyadi mutima metata Tata ngenzambia nkenda Kenda za kutata Ungwila kwa mese Ekyadi muti munsongele Ubafile nkenda Kenda za kutata Ungwila kwa mese Ekyadi muna munsongele Ubafile nkenda Etata mono ikivene Vafulu kya kangwe Ubalolo kamu maonso Sedia nkenda ungwa Ubafile nkenda etata Uvanandya ketangu Yalonga bana basije tata Tata ngenzambia nkenda Bidilu bya mese Mantanga vaika Avonza yayo ifukiswa Kyadi ubafile nkenda Bidilu bya mese Mantanga vaika Avonza yayo ifukiswa Kyadi ubafile nkenda Bajenoye tolandi biso nyonso na bokebi na nzembo
ye moko nzambe na biso papa Diangenda asengelaki biso bolimbisi epai ya papa Simo. Papa alimbisa bango pesanga lisusu temps na te ya bango. Papa azoteya biso mikolo na mikolo, jour na jour, heure na heure. Esingana tobongana lelo eza eloko biso tokanisera makila oyo tata Diangenda atangisaki mpona nga na yo ete ezala oma initiative oyo biso tosepeli nango makasi. Merci beaucoup na président communal ya Ijiki, merci beaucoup na pasteur communal na biso oyo azotika te biso Ijiki ya ville ya Kinshasa. Yango na mutu na mutu ayeba devoir nini oyo tata mokonzi abule apesi nga na yo. Yango na papa invité ba jeune nyonso ya mokili mobimba na nkamba. Jeune nyonso ayeba ete papa abengisi mutu nyonso na nkamba ete obenga Michel papa azozela biso. Message tongai tolance ete papa Diangenda atangisaki makila po ete nga na yo tobongwana, nga na yo tozwa conscience ete na nzambe ndenge elobi. Moko mibale tongai toloba yango wana tosilisi na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu. Amen. Beta maboko, beta maboko. Merci beaucoup wana papa président provincial ya Ijiki ville de Kinshasa. Na yango wana sans plus tarder to dengili sous papa modérateur aya a continuer programme. Kimbangisme oye! Posate Kimbangisme oye! Ijiki oye! Bongolo oye! Ah, tola muka muke. Soki to telema tovandi pona tola muka. Voilà. Tolandi président provincial na moi mona ye alobi na mona ye soki tolandi malamu encouragement makasi eza na mona. Donc pour gagner du temps tosengi na deuxième intervenant les révérends Kibamianga Detero, protocole aidez-nous. Papa Detero va nous parler sur deux thèmes. Il va commencer par la journée du 29 juillet et à quoi atterrir le 4 août. Tolobaki ezali kambu ya question-réponse. On comprendre que tous allons flou sur ces deux dates. Papa na maman bazali wana bakoki ko orienter biso pour refongola biso mémoire. Voilà, maintenant nous passons le micro à papa. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na ebite soki ba jeune bolembi ou bien vraiment toza na courage mokolma lelo to lembi obe to lembi te soki bolembi nanu te vraiment bolanda ngai avec toute attention. Journée culturelle lelo vendredi le 28 juillet 2023. Ijiki Bongolo et tindeli biso invitation pour nous participer à la journée culturelle au Ekoleka lelo. Yangwana ndenge président lobby invitation nangana zui vraiment retard. Mais malgré tout nyonso wana tomekaki ko préparer ata moi le loba muke o to loba na ensemble ba jeune ko bakutani na mokoma lelo. Donc biloba lelo ezali na kati ya forum oyo ezali organisé awa. Forum ezali moment oyo ya échange mpe ya connaissance autour d'un thème donné. Si balobi tozo sala forum ezali moment ya échange mpe ya connaissance
autour d'un thème donné. Lelo thème on va pesi biso ils allaient des thèmes. Donc accident ya papa Diangenda le 29 juillet na Lukulu, y compris journée ya le 4 août oyo biso banso tozali komilengeni bokolimbi sangai na kozala bilingue, c'est-à-dire na koloba et na français et na lingala pour na compréhension ya malamu. Mais avant tokoma kuna to remercier nanu papa Simon Kimbangu Kiangani Mokonza Lingomba, ton chef spirituel, représentant légal de l'église kimbangiste, oya pesi yonangai pema pete mokolo mwalelo toya kosangana nesika oyo. Merci na biso okende tout droit pe na ba conseiller direct nyonso oyo bazali kosunga papa Simon Kimbangu Kiangani mukumba munene oyo azali na yango. To pesi merci na le pasteur en place, pasteur responsable de la commune ya Bongolo, et merci na biso et pas ya comité, d'abord président ya IJT, y compris comité na ye na makanisi malamu oyo bazali kozwa pona kosangisa biso banso ba jeunes ensemble. To pesi pe merci na tous les responsables ya mouvement association oyo pe service bazali présent nesika oyo. Vraiment to pesi bino merci mingi pe merci na biso ezali ko kende tout droit na toutes les chorales présentes donc ba chorale mingi lelo batiki bisika na bango pona koya ko partager journée culturelle oyo na biso banso ensemble pe to lobi pe merci na bandimi banso na occasion oyo botiki misala na bino mais bo pesi biso moi temps pour toi ko lobela bino likambo etali accident ya papa Diangenda le 29 juillet dans le Lukulu. Bon, tokende un peu vite compte tenu à temps, mais nakanisi l'essentiel ezalaki vraiment Olobama na premier intervenant, ma révérende Toubakidi, merci mingi vraiment na intervention na yo, Nzambe apambola yo asunga yo. Et on peut couvrir biso ba mémoire rebelle. Alors pour na biso tozali ko banda accident ya papa Diangenda Ntima Joseph. To bandina nous ko limbola mpe mo muke ndenge na lobi na kozala bilingue. Accident ezali nini? Accident ezali un fait ou bien un événement oyo inattendu, ezali inattendu, mutu moko akanaki yango te, qui survient brusquement et cause des dégâts. Dégâts corporels ou matériels. Donc accident ezali loko oyo eyaka brusquement mutu ayebaki yango te mais yango pe kozaka ba dégâts kozala corporel na nzoto mutu asali accident loko le bukani azuki pota donc le bouke bukani tout ça ezali dégâts corporels ou encore akufi ezali dégâts corporels. Mais dégâts matériels, donc il faut ça là. Bon ça l'accident na kati ya camion, bon mon camion c'est baby, biloko nyon c'est ça qui na kati baby. Donc c'est un peu ça c'est accident. Alors l'accident peut se produire et quoi y a par route, muntazo tambola na mutuka. À quoi cause accident, moto à cause accident, vélo à cause accident, voiture à cause accident. Accident peut na muntu oyo azali ko tambola na train. Akati ya rail, train ko dérailler. Mais c'est l'accident, ba kufi, train baby, ba marchandise baby. Accident qui ko sale mapena na l'air par exemple un avion. Avion ça li crash ou encore avion mi balé inattendu na likolo et tout ani. Nous sommes mi balé et panzani, c'est un accident. Ba to ba kufa, ba dégâts matériels ekozala, dégâts corporels ekozala. Accident pe ko sale manam. Mai, bateau, naufrage, bateau etindi, biloko nyonso ekei, bateau akufi, c'est un accident. Ou encore na pirogue, ozali na mai, ozokoke na pirogue baluki, bateau akufi, biloko ekei, c'est un accident. Accident eko ya pe na feu. Donc, moto epeli. Ozana ndako inattendu, moto epeli, bateau akufi kufa ou encore biloko pe eko
kobunga ebele soit kokende na bébroulement donc bato batimolaka mabulu komona atimo libula koti na kati mais libulu yango moko ale esipi c'était un accident muntu akundami na kati ya libulu wana ébroulement donc wana ezali pe accident qui kozala pe na biso bato tobetaka ba musique flûtiste azobeta musique accident qui koyela babengi dièse ezali note ya mabe oyo ezali kati na musique et c'est un accident wana babengi yango dièse asali dièse moko boye oh obeti mopanzi asali dièse c'est un accident ya musique mais pour na biso lelo bandeko na ngai tozo ko parler na ba accident nyonso wana te tozali ko parler juste na accident ya papa Diangenda Kuntima Joseph oyo asalaki na Lukulu to kende pe mwa muke koyeba papa Diangenda de nani papa Diangenda biso banso toyebi ye troisième fils et fils cadet ya papa Simoki Mbangu na mama Mwilu né le 22 mars 1918 en Kamba et mort le 8 juillet 1992 na Genèse na Suisse. Donc c'est totali date na naissance na date oyo akufi papa Diangenda a fait 74 ans ya vie awa na se mais na 74 ans na vie na ye papa Diangenda a fait 3 fois d'accident alingi bolandanga très bien asali d'accident 3 fois mais avant to comme na papa Diangenda esengeli biso to meka un peu ko rappeler kawana na ba papa na biso misato papa Kisolokele papa Dialungana na papa Diangenda Kuntima bango nyonso misato ndenge baleki awa na se basali bango nyonso misato 9 fois accident donc papa Kisolokele asali une fois accident pour loba ezali wapi mais vous avez tout le temps ok nous resala la recherche mais na yebisi bino papa Kisolokele asalaki une fois accident na braliment donc à tout un na braliment et makila na yebimaki papa Dialungana asali 5 fois accident et papa Diangenda Kuntima oyo tozali kolobela lelo asali 3 fois accident mais parce que tu dois parler na accident oyo papa Diangenda asali tolobi 3 papa Diangenda asali accident et liboso le 9 août 1939 na colonie scolaire ya Boma toyebi accident wana ndenge eyelaki donc papa Diangenda akomaki na Boma donc tchela na décembre 1933 abandi classe na ye le 17 février na 1934 donc na 15 ans yango wana na classe abandi première année primaire na 15 ans babandaki kobenga ye le gaillard grand gaillard donc na 15 ans mpe na le 9 août 1939 asalaki accident na ye ya liboso accident bon ngonga ezali te sino tinga tolobela yango abukanaki na balle akendeki kobeta balle azalaki na rendez-vous na papa Simoki Mbangu mais asali neti konéglige yango mpo akendeki kobeta balle ntango abetiki balle nde lokolo ebukanaki ye moko papa Simoki Mbangu ayebaki ndenge nini na kobongisa ye deuxième accident papa Diangenda asali accident le 17 janvier 1947 na Ndundi toyebi esika wana ezali wapi nde deuxième accident na ye le 17 janvier 1947 troisième accident na ye nde tozolobela asali yango le 29 juillet 1958 na Lukulu mais avant de parler na accident na ye ya Lukulu tolingi mpe kolobela Lukulu nde ezali nini Lukulu ezali mboka muke donc des villages à peu près situés à plus ou moins 40 km na Mbanzangungu sur route ya Matadi. Ce qui te dit Mbanzangungu, tu as kende un peu plus ou moins 40 km de Tomona Mbokawana. Alors, liboso babandaki kobenga Mbokawana Kunda Masangu. Donc denge toyokaki awa Kunda Masangu des petits villages. Donc yango wana nde après accident ya papa Simoki Mbangu plutôt accident ya papa Diangenda de mboka wana ezwaki kombo ya Lukulu qui signifie rachat donc kosomba biso banso rachat mais
nini tokoki koretenir na place wana oyo accident esalemaki. Toyeba eke na place wana oyo papa Diangenda asalaki accident vers les années 1930. Papa Simon Kimbangu abandaki kobima na esika wana plusieurs fois. Bakomona papa Simon Kimbangu wana, bakomona papa Simon Kimbangu wana vers les années 1930. Pendant qu'à ce moment azalaki déjà na boloko na Lubumbashi. Place wana ezalaki soki ozana problème, n'importe quel problème ezali kotungisa yo, soki okei na bondeli na esika wana automatiquement il faut ozwa vraiment réponse ya malamu. Parce que papa Simon Kimbangu abandaki komona na wana nzoka nde accident ezalaki vraiment bien préparé. Nde na place wana papa Diangenda asalaki accident. Alors accident ya papa Diangenda a quel caractère? Caractère nini oyo accident wana? Papa Diangenda asala accident le 29 juillet 1958 na Lukulu. Ezali na caractère mibale accident na ye, caractère prophétique na caractère spirituel. Caractère prophétique comment? Depuis 1952 papa Simon Kimbangu amonanaki na lowa, donc asekwe 1951-52 amonani na lowa. Mais tant amonani na lowa au même moment, na même année nde papa Diangenda azalaki na musala, bien sûr awuti na musala aleki epai ya bokilo na ye pona ko répondre na appel wana nde toyoki date awa. Bokilo na ye papa Kinyoka Alphonse azalaki na Maluku numéro 77 na zone lerwana zone ya Kinshasa. Nde esika papa Simon Kimbangu abimelaki ye na vision, nde alakisi ye makambu oyo ekosalema mikolo ekoya. Alobi Diangenda okokende tshela pona kokende kotala mune yaya na yo, kasi na nzela okosala accident okokufa. Soki okei te ngai na yo toyokana te, soki okei okokufa na nzela coûte que coûte. Donc devant ce dilemme papa Diangenda ayebaki akosala nini, mais parce que ezali liloba ewuti na tata moyen à négliger yango te. Mais pour pallier un peu à cette situation, papa Diangenda d'abord na message wana atokaki, tanga toki même makila ebimaki na kati ya chemise, donc singlé na yepe chemise ebebaki na makila. Voilà toyi kotala ngona Luc chapitre 22 verset 44, ezali même fait oyo ekomaki na Jésus-Christ tangu bamonisaki ye makambo ekoyela ye kokufa na ye na ekuruzu. Fait oyo théologiquement makila ebimi ti mutu azotoka makila, théologiquement ezali vraiment fait moko babengi la sueur de sang. La sueur de sang eloko wana mpe ezali approuvé na ba médecin lelo, ba médecin bakoki ko approuvé kawana. Mais c'est un cas qui arrive le plus souvent dans ba homme spirituel, batu ya oyo baza vraiment na divinité kati na bango o nzambe eloko wana vraiment eyelaka bango. Mais ba médecin aujourd'hui bakoki ko démontrer eloko wana na ba recherche to sali ba